Merci mes bien-aimés, nous venons de finir la prière à la montagne. Et objectif à prière aux alaki tout sambela pour la nation. Makambo zo sala manamboka na biso mutazana esengwazate. Kimia ya Congo eza kimia na biso. Ba pasteur, ba homme de Dieu ya Congo ya Kinshasa partout bazo sambela. Lelo biso pe to sangani basali ya Nzambe ya mboka France awa na Paris. Toye ko sangana na zamba obuzo mona, zambo nyonso buzo mona awa ya libisika o toye ko sangana. C'est vrai, que Nzambe belé comme tu as dit, tongo amsuba yete, basuba kutu libanda, bazana nzela. Mais c'est pas facile. Toye awa pona kolukelo gina Nzambe. Notre objectif, Congo na biso kabwanati. Notre objectif, Congo c'est la 1. To boya ta quelques mètres, to tika na bapaya. To boyango. To lingi kimia ezala partout. Bande kwa Goma bo landa biso. To zala bino de cœur. Bande kwa Bukavu, to moni mambo sala makuna, to zala bino de cœur. Bande kobozana ouest, bozana centre partout, toi na bino de cœur. Lelo yo to nimi malili, toi na moins 2 degrés. Maboko za okanga mabiso, to ye kolukelo gina Nzambe. Et message to pesi. Nde to lansaki déjà, nabi que président Zolanda biso, président Fachi, lelo babi toute autorité vient de Dieu. Ton dimi oza bisika wana, biso to pesi message na biso. Tolobaki to boyi ba flatter pembe na yo. To boyi bato bazuaka na message yo amabe. Lelo to koyebisa yo to lingi Congo ezala normal. Notre pays est agressé, to lingi lelo to zo ba solution normale. To sa ba prophète bazalia to suivre ba message. Yango te to lobango aboyi. To tinde la bino ba message wana en particulier oyo nzamba lobi na biso. Ba solution ko la pesi. Yango biso pe to pesi yango comme solution. Yango wana to pesi. To sambeli nzamba lobi na biso. Et ça clair. To sa na mukanda ya un roi. Bible lobi bien. Consulte d'abord la parole de l'Éternel. Mais on a consulté les prophètes. Les prophètes va payer ça qui droit. Mais tant que si droit wana, Bible lobi va quelque échouer. Mais Bible lobi est-ce que Miché a zaté le lot télémia le kola ba Miché. To ça un message au to pesa des chefs de l'État. Et ça message au to pesa pour la nation. To lingi kimezala. Et agression au nyos ane na ngwa suka yango. Biso to ko déclarer to lobi ane asuka yango. Babundisi biso plus de 30 ans. Mais biso tobi 2025. Tu veux quoi arrêter l'hémorragie. Bon, on dit prière. Tu veux quoi arrêter l'hémorragie. Tu refuser yango. Alors, binonio sur tout ça de cœur. Zambazana biso. Courage RDC. Amen. Soyez bénis. Yes. Merci. RDC, le